Bakongolais nyonso à travers le monde et Lokobozala Kikoluka Yangoyo. Enfin, un fils du pays, après avoir travaillé longtemps à Silicon Valley aux USA, lance la distribution électronique de la musique africaine, des films et théâtres. Ce service est appelé afronote.com. Vous êtes un musicien, acteur de cinéma, ceci est un moyen facile de faire de l'argent en commercialisant votre travail d'une manière transparente et sûre. Quelle est la particularité de ce service? Afronote.com est 100% anti-piratage, paiement 100% sécurisé, utilisation simplifiée, adaptée à la réalité de la musique africaine. En tant qu'artiste, vous pourriez suivre vos ventes sur votre compte et recevoir des paiements mensuels. Message à tous les Congolais de la diaspora et de Kinshasa. Maintenant, vous pouvez facilement consommer la musique, les films de vos artistes préférés en un clic. Afronote.com, musique et films en un clic. Oyo, eza makambuya sika. Kende komeka, osepela. Amis de www.lokolakongotv.com. Tout ça à Rotterdam, bon, mon grand événement, en tout cas, dans les gens saluer papa Menangai, tout bien leader. Dans la vie, apprenez à apprécier tout ça, c'est quelque chose de bien. Et na maman Menangai, tout bien que maman Julia, mais surtout le 30 janvier. Grand événement, c'est 500 qui bat pasteur, bat musicien, bat journaliste avec un producteur et un bokassi à papa tout le monde Guy Pablito. Guy Pablito, parce que on a sœur Julia Mbokozola, par la Marie Missam, ils allaient vraiment image fait tika, monter sur pendant image. Donc monter sur un concert public, yo et monter même la biso sœur Marie Missam na Rotterdam yo. On a une bonne balai. C'est un symbole pendant la journée. Papa Mbote. Bonsoir. Tout ça, dans Julia. D'abord, félicitations pour mon 5 000 euros. Tongi, tout comme moi, témoignage à mon coussé, parce que nous sommes le déjà, mais par rapport à la soeur Marie, Missam, et puis, production, yo, qui est à Rotterdam. Bon, ce qui n'a pas qu'à sœur Marie Zali par rapport à oncle Nangai Blaise Manzambe, Kazarema. Je salue en passant maman Lise, papa Blaise et Kazarema. Le Kola Congo TV vous soutient. Frère Blaise Moutou, à côté de na milliers il y a production. Il y a Moutou encouragé Rangai, au moni malgré, au moni Moussalo. Ils ont un problème, ils ont un combat trop. Mono Lembi, Mono Nini, mais toujours à l'obaki belé. Pour nanga ke no teza musala mo ke no fo kanga malango sala boy banin na kanisi ke no yebi makamo ndenge lekela ya passe journal elo to bandaki première réunion pa na yo bon na peso merci na ndenge ke no premier jour ke no to sangana na église na bino kuna na pesi pasteur Sami merci pour na ndenge pesa biso place pour na église pour to répéter. Pasteur Deyo, l'église Nemo Bimba, n'a pas si bon merci, n'a pas si docteur Richard merci, n'a pas si tout le monde donc au land Mobima donc on va soutenir bisona likambo oyo donc merci beaucoup. Nazelo rolobate bon n'a pas si merci mingi pa nzambe. Yim n'a pas si sœur Marie, yé peka muta juillet commentaire au tchebele beleza na wote. Son aïba sœur Marie naïba pour donc par rapport à Dan il y a Frère Blaise. Frère Blaise Ndemutu, aïe la sœur Marie, l'accent sœur Marie, il y a on aïba, il y a on a comment solo naïe. Donc oncle Namta l'accent quoi, merci. Merci beaucoup papa Guy Pablito, leader. Tout ça Anna sœur Julia, Mbote. Oui, Mbote. Tu l'as presque partout dans la chaîne Mingi au passé. L'idée tu as besoin de yo. La chaîne Mingi au passé, mais tu as un peu impressionnant. Dans le dernier instant, il y a sœur Marie Missam, parce que le 3 janvier, on a parlé de ce concert, tu as impressionnant.
En tout cas, napesi merci na lokole ya Congo nde bayambinga. Et puis na inko ebisa bandeko ba olanda nga bolimbisanga peut-être bomoni nga ba lunettes parce que c'est juste parce que naza un problème na niveau misu na lisu na nga à gauche. Et voilà, la sœur Marie Missamou, comme je continuerai toujours à dire, bien qu'ils n'aient pas si pour Nangaï, mais que à Dieu soit la gloire, que la gloire soit rendue à Dieu, à Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Personnellement, je ne la connaissais pas, la sœur Marie Missamou. Naeba ki na banzembo na ye na bakantik na ye. Mais nzamba sala grâce tant na kindaki na décembre awa le 12 tout ça donc ça la promotion na ya album na ya la crèche valorisée et alors wanande to wande ko benga na tito kutana ki na le 3 janvier concernant abetaki ya suka on a eu le temps vraiment ya ko loba ya ko solo la nation apesa nga ba conseil même na concert na e amatenga na podium a honora kinga vraiment azaki ndeko moko donc azai malamu amaka mutima na ngai vi na ngai donc na garder ba souvenir à bien so moka makambu ne besoin mingi tozo bolo ata moko likambo a prometa ki parce que soko toto lango nzamba ko kisango ata likambo moko pa promesa sala ki yo en tout cas na lingi vraiment kozala vraiment to na lobby pe na pesi témoignage moi mingi et nabi ki azalaki na a prometa kingai bien que bon l'homme propose Dieu dispose voilà bibezo bisanga que l'homme attend tant de projets mais c'est les desseins de l'Éternel où inde s'accomplissera na ba vie na biso na komisi nzambe mais nabi ki ata sur Marie le lo atiki biso nabi ki zaki hasardé ezaki eloko mo nzamba préparer kango depuis to kutana ne pe ako aotika biso voilà nayebi ki apesa nga ba promesse belé autant musu kezaka na kati mais nayebi ke comme ayebisa nga toujours na vie de prière nayebi ke nzambe wana a révéler lisunga ba makambo mususu pe akomema vraiment oya lobaki so eza la volonté nzambe ekokisa makaka mais santé ezaki bien on monaki anomalie jour le 3 janvier. En tout cas on a mona quitté papa dans le bâté nabi qui a presté qui bien voilà ils a qui bien les cas qui malamu donc abina qui peut bien embaki ngape na embaki nzembo na emoko donc voilà. Ok, merci. Tu as parce que tu as flash. Tu as moyen na loyembo avant que opesa mon famille na moi na ye avant que opesa ngo moi nzero moko rappeler batu sur Marie Missamou parce que tu dis que album dans la crèche valorisé et ça ko pesa so posa to ka nsusu to kanisa ngambele no parce que ça mon album oyo sur Marie Missamou alinga ki mingi yimo moi nzero moko. Est-ce que bomo ekoki kobima pe kati nanga yo bongo maloba oyo nga nayembaka ekoki pe komema moto alanda nzela oya nzambe kopesa kiti pe mbeto oyo babengi repo nzambe nalingi nazala poete oyo akopesa bato kiti pe mbeto ya kolala lokola yo Yesu opesaka kimia na mitema ya bato nzambe nzambe amen Adula un mot na ba misa Marie Missamou bazolanda yo o bobeta on les 3 moi na Ruth Missamou pe maman na azolanda moi un mot na bango. Voilà, moi personnellement. Sur maman Esther, maman Sarah. Voilà, en tout cas moi personnellement naebi vraiment na tissé ba relation tina famille to kutena juste na la sœur Marie Missamou et puis na groupe wana ba yamba inga bien bandeko après avoir ko presté jour wana les 3 na mone bango nyonso ba laxé nga mo po ba yaki wana ba frère wana nyonso ba ko zinga tout autour nanga je vous salue boza na lingi bino en tout cas makasi groupe ya sœur Marie bozala toujours makasi zanzela na biso nyonso na yebi ki boa ba chrétienne zanzela na biso nyonso nazo profiter na pesa maman Esther aza toujours makasi Yesu atiki était maman Sarbino nyonso na lingi bino et à la fille Rite Missamou aussi donc nzambe wana autika été parce qu'aza le père des orphelins. Moi je suis orpheline de mère et de père, je sais comment ça fait mais le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Le Saint-Esprit aza na pour nous pesa biso makasi et na pesi susu mbote belé na maman Sophie nzamba pambola yo mama et oza mama lo sambo kanga makana Yesu autika yo te ya moi si également donc bino nyonso na pesi bande konanga nyonso
nanga ya Hollande à Rotterdam esika naza précisément bambote belé na lingi bino pe na linga bino ka Rotterdam te Dena Orflit do bandeko nanga Utrecht bandeko nanga Maastricht bandeko nanga nyonso Hollande mobimba et pourquoi pas so nzamba so grâce to yo beta sous concert moko awawa na kati mboka Hollande en tout cas na lokolé à Congo que le Seigneur vous bénisse et Congo lokolé TV aussi na pesibino nyonso lokolé Congo TV lokolé à Congo TV et les missionnaires Placide de Jésus aussi. Merci to kawana élément oyo et Sergio là bye bye. Oyonganazana yango salabika moyawe Sembola loboko na yo na bomoi nanga yeswe. Tu as assez longtemps demeuré sur cette montagne. Oh salabika moi Oh papa salabika moi Papa na lola salabika moi Nalembi situation oyonganazana yango salabika moyawe Sembola loboko na yo na bomoi nanga yeswe. Tu as assez longtemps demeuré sur cette montagne. Oh salabika moi Papa salabika moi Yo lobaki vous me servirez moi l'Éternel je vous bénirai. Putuna moina vulana hiver na été na salela kayo na umeli pe mingi na poste salabika moi Sala bongwa zanga lifuta Basusu bako tunanga wapi kofulukisa moya ngai Papozali wapi salabika moi Wo revois ma situation Papa salabika moi Bato balobi nzambe nanga na lipongi Basusu balobi nzambe nanga ke voyage Tolonga na yebi olalaka tonimbaka te Papa nga na yebi yo nzambe nanga oza omniprésent Yozali partout Osa nanga ezali opasola mapata na mona bénédiction nanga en life papa Wo salabika moi yaya Nasimbali pamboli nanga na tato lelonga na umela na poste yango ezali prophétie certainement ekokokisama na umeli pe mingi na poste salabika moi ekokokisama tango ninyo sembola loboko revois ma situation yaya na ngai salabika moi Daniela consultaki prophétie à Jérémie délai à délivrance à bana Israël et kokaki Yahweh akotaki mabondeli pendant 21 jours et les premiers jours et anolaki salabika moi revois ma situation yaya salabika moi kaipe na koti mabondeli mingi na komona elembo te yango ninyo salabika moi Yoponaki Gédéon nakokangola bana Israëla Papa atiaki bilembo pe amonaki loboko na yo ngai pe natia bilembo na baveye jeune prière papa nakomona eloko te salabika moi yango ninyo revois ma situation
ngana lembi situation oyo ngana zana yango sala bikamwa yawe sembola loboko na yo na bomoi nanga yeswe tu as assez longtemps demeuré sur cette montagne oh sala bikamwa oh ya ya revois ma situation ya ya sala bikamwa aipela koti bachene prière papa na lembi o kutuna moi na koluka elongi na yo ya okosala te na umeli mingi na poste yawe nazomona eloko te na tiaki ekomi expire sala bikamwa Joseph Ali Botanangai Olobaki serrer la tête non la queue Olobaki Akode Faté Kassina Akode Fissa Obaki si tu as un plan de bonheur et non de malheur pour moi Olobaki je serai renommé jusqu'à l'extrémité de la terre Papa wapiangoe salabika moi maloba na yo yango nde olobaka ekokisamaka papa kokiselanga mpe na tatololonga yaya oh yaya revois ma situation yaya nango ya mobale elomba fami na ngai yaya nango yengambe napesaka badime na bofronde kongola maninisa ya lola nasimba bénédiction nanga en life natatola elonga na yesu nasimba lipamboli nanga na maboko likamwa